la biso yango luvunu. Biso famille bota to fingi Mama Étoile te. Batu na bino nde ba fingi Mama Étoile en plein tournage. Bobenga ki Mama Étoile po bino bo humilier ye. Ba artiste comédien oh bozo ke n'est pas si là. Papa boyebela. Au monde bazo sala, bazo benga bino. Après baluki ba utiliser makambo ba benga bino, ba ko utiliser na faveur na bango. Si la za muta base. Mso eloko ye moka créer ki Mama Étoile ya. Hello baba. Après 25 pa ya. Hello baba, bazo ba vie na ba chaîne na bango. Bokende na malamu botourner na malamu. Mutu oyo nakomi nanga na suka analyse. Mutu oyo akoya na likamuna ye sur pour a toucher vie artistique à belle vie. Nzamba bana bitike akuta na ye. Biso to makambo eza place musu bozi nga le bolati ngo na famille bota. Vensa famille bota nini ngo lingo saka nango. Famille bota nino lingo saka nango. Biso to si le sa pekisa nani ya finga belle vite si la et sa pekisa nani. Yanga biku na baluke li bino azolela bobenga ke na ba film te bozoke ko benga bato yo ba koki ba emilia kabisila soit disant allez bozo retourner situation to batuna pas be vinde bino bolula kana ne bo envia wana ba pesi bino na sata Babylona bato wana bakopesa les meilleurs ba pesa na belle arte et ça pourquoi et comme les qui eseni Bellevue a Poutine de l'écriture. Bellevue a caméléon en écriture. Ce que bino bokanisa ke ba film ya Bellevue, on reconnaît que bande connaît ba portaka un plus. Mais un plus wana po bande connaît ba porta ngwe ma meilleur na mi so batu parce que Bellevue a komaka scénario na ye bien. Mama Étoile a joué na film na bino wana. Ba remarque batu ba opesa Mama Étoile a okota teza pourquoi? Ba réconciliation ne nengozo ke ko salaka bande konona sila siko koto bato ba fingela ka sila batu bozo préparer ba on te monte que bino bo tcha na ba trouble soki olandi ba dire amida kalaming te mida na sila ba ropanzana wana eza makam na bino en passant sikoyo noko ba pangi yo tango zo ya kolatsa famille bota ke famille bota ba sataka ki na Mama Étoile. Est-ce que Mama Étoile aza muta liboso aya ko jouer pa na bino? Mama Relena jouaka. Ye de bato ebele bakendaka kuna ba jouaka. Oyo pe Bellevue akipaka na ye makambo wana te pe Bellevue akanga mutu te. Bato baboya ko jouer na sata Babylona pena basili kaka bato yo ba midana ba ese ba finga bango. Dacosta ya boya ka boya kipo batu na bino ya poto ba journaliste na poto Dacosta zo tourner pa na bino ba fingi moi ça Dacosta ti moi ça Dacosta kokite abomina libala siko wana peza ka famille bota ya solo vraiment nenge loba papa kuluta famille bota muntu ataza ki muntu mayele so azaka pembe na sila bebaka bapanga koki koya na TV boye wa kotalisa biso ke Mama Étoile ye moko andima ke pi ayeba ki pourquoi koya ko se justifier. Oui nga déjà lobi na lobaki yango na lobaki ke Mama Étoile ayeba ki bien azokende ko jouer tant que yo informateur bapangi ne obengaki ye bapangi ayeba ke bapangi azawana pona ko sala musala ya ko bengaka batu musala o bapangi azosala. Biso famille bota toza famille auto se respectaka toza famille auto raisonnaka très bien nok kabino tala situation comme bo ici la zoko kate il faut bande rone ba ya ko tourner ba tia poids ndenge ba tia ka Bellevue poids fait bon préparer bato bino bo sa makambo brisque ba journaliste na bino bo informer bango te yango ba osilika. Mama Étoile soka ye ko se manifester zaki par rapport à nini a tourner ne loko wana ba matisi Bellevue miniature et que ye zonga mataka déjà même ma finge bakisami ne côté ya moni mal à l'aise soki bino bozaki na confiance à Mama Étoile
Bino boyebi que Mama Étoile a yé problème ko salate. Pourquoi si la o proposa ki Mama Étoile mbongo ya ko tourner avant aya ko tourner. Bon mi pese le mbongo ndako okanga déjà place. Mbongo ya tournage ya samedi ya lobby. Bo proposa ki e pona nini. Eloko bo sala eloko ya tembe. Bo sala ngote na kibino, bo sala ngo na kibino. Po eloko zo sala na kiyo. Au salango très bien, au salango sans erreur, au salango sans défaut. Vous comprenez? Au salango sans défaut. Noko bapangi classe nyonso yo tangi wa kofani sabatu. Wa kotali sabatu ke Mama Étoile aza lokuta, Mama Étoile aza boy. Vrai ou faux bino ne bobenga Mama Étoile te. Vrai. Soko là oni yo tali sabatu. Koya na conversation ya Mama Étoile. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bascule. Abonnez-vous massivement na chaîne Bino Haute Bascule. O epesaka bino ba information bio. O ezana ba image moko kitoko makasi. Merci na bino nyonso ba abonné na biso bo pesa biso confiance. Avato banda toko pesa mbote na manager de l'X Papa Tigre. Soki était donc boromona Haute Bascule boyete sur la conception de l'émission Mobomonango, c'est grâce à Moutete la Delix, Papa Tigre. Bon, un grand merci encore à Madame Belleville Poutine de l'écriture, au capi de l'écriture. Caméléon en écriture, notre Belinda Kandi, docteur en écriture, gynécologue en écriture, bon consommer film la biso, meurtrière 15e épisode de Oute Kokota Lelo, parce que Lelo to il mokolo ya yenga. Tango votre CPI ayaka sege makambo ya ko solo la ezali sege makambo ya kolobela yena bande ko balandi awa biso to solo la to sola likambo bapangi ayeli biso na mokolo ya lelo ya dimanche to lali to lamuki bapangi ayeli biso dossier ya Mama Étoile donc éclaircissement ndenge Mama Étoile akomaki na tournage na ye. Bon bandeko avato banda na kosepela to yoka mwa mokie badir ya bapangi comme au consigne à TV faut nga na recadrer vérité ayebisinga la salle au signe donc si là ayebisinga la salle au signe Mama Étoile la répondre ngai boyo kodio si la eroya tant aussi la bisalo aye tant aussi la koti bota la image ti azolo ba baku ba fingi akosi Mama Étoile le kosi abaku ni na fingi au contraire bato bataquer ye eza famille libota tourna za nga sincère le gars be monsieur peut-être si be mission yango tanga ah bon bano tanga awa salut bonjour Vincent yo tanga place à bonjour Vincent bonjour Vincent mais on dirait campagne moko boye et sala maki pe sala mara pona oluka ko bebisa image ya sila nga so na dayi mutu moko ya na yokaka kaka na vérifier te menga na yina sila ngai makambo prise katanga bimi awa mida. Ok bandeko balandi to simba wana votre CPI tango ayaka biso tozali ngai nazali muto na defendaka Madame Belleville et puis na ba valeur na et puis na batu oyo tout Madame Belleville a travaillé kana bango donc ba collègue na ye bandeko na ye bana na ye oyo azoko encadrer na théâtre nalandi ndeko bapangi malamu ndeko bapangi aye kotalisa biso boye nalandi malamu ndeko bapangi ndenge auti koloba awa bandeko ba famille bota aye kotalisa ko éclaircir oyo yaki ko éclaircir biso que Mama Étoile na ba dire na ye alobaki bien que akendaki tournage ya bapangi biso nyonso toyebi awa bapangi nde atunisaka ba filme ces derniers temps toyaki komona tango noko da Costa ye ko révéler biso que filme oyo ya tournaki ayaki ko tourner ayebaki te ke ezali ya Sata Babylona awa tozwi dossier na maboko maintenant c'est ce pays qui parle
Ndeko bapangi aye ko faire voir mokili. En tout cas, awanga nazo s'adresser mingi na ba collègue nanga ba communicateur ya madame Belleville. Il faut bozala mayele. Bianca zanga na bengyo à la barre. Pitbull na bengyo à la barre. Jemima Ibele na bengyo à la barre. Tout le monde et les autres balobelara. Pamela Matondo na bengyo à la barre. IGF na bengi bino à la barre. Et les autres ba o batikali ba tonton na biso batikali soto bito tangawa to benda mwango ngamulai bandeko omoni eloko oyo Vincent alingi apakola biso. En tout cas noko bapangi avec tout le respect que je vous dois moi CPI il faut éviter ya koloba ke famille libota nde bandaki ko s'attaquer na Mama Étoile biso famille libota to toucher na Mama Étoile te. Pourquoi bino mozo retourner situation? Parce que émission wana oyo Mama Étoile azoloba ke azana tournage amoni babandi ko finga Belleville muta bandaki yango eza ese mutu babandaki yango ya mibale eza mida toye komona mama ko pour tendresse dibinga se manifester to moni Zuma ayena kichaka chaka ne ya se manifester boye la biso video ya mutu ya famille bota oyo afingi Mama Étoile pour que ko jouer pasila ezate pourquoi bo retourner situation boye. Bino bobengaki Mama Étoile. Bo contacter Mama Étoile. Quel que soit Vincent et loko zo bosana. Conversation bandaka mutu oya bandi to banda na sali. Quel que soit yo yebisa ki ye. Tournage zo yeza ya sila to boite. Et puis Mama Étoile alaki sa pete ke position na ya za famille bota zabo ou Belleville loba Étoile ko kende ko jouer place mususu te. Donc tine Mama Étoile banda ko ndima ko ya ko tourner parce que ya za libre. Nande ko na ye zaka ke basala ka musala za na contrat ya ba film na ye. Oh ya ko tourner na Bellard Production. Mama Étoile soka ndima qui demande zaki pour Mama Étoile zaki libre. Maintenant bino eloko bino bozo sala bo sala ngo bien te. Bozo ya ko sala ngo ke bo prouver Belleville bo moni siko batu ba komi ko zonga. Mais bozo bo sana ke batu na bino na bo préparer bango te. Eloko o s'est passé entre les Abakouk na Mama Étoile. Ezaki ke façon o ba ese ba fingela Mama Étoile. Ba koke konzimate ba eki surprise ya komona Mama Étoile azoya ko tourner na Sata Babylona. Il faut ko préparer batu na bino. Mutali boma nyoso so bozana na famille boyebi ke boyamba papa. Il faut bo pesa bango bo pese kisi ya lala. Po bozana na kimia. Bwana mwana moko boya asala ka toilette pamba pamba na bilamba. Donc il faut bo préparer bo chai pampex na ye. Po boyebi ke papa ya bako ya sonie zalate. Bino bo préparer batu na bino te. Côté yokuna nani informateur. Azo ke ndaka ko informer azo ke ndeko sala ka ba réconciliation ne nengo zo ke ko sala ka ba ndeko nona sila soko koto bato ba fingela ka sila batu bozo préparer ba on te monte ke bino bo tcha na ba trouble soki olandi ba dire amida kala mingi te mida na sila ba ropanzana wana eza makam na bino en passa sikoyo noko ba pangi yo tango zo ya kolatsa famille bota ke famille bota ba sataka ki na Mama Étoile. Est-ce que Mama Étoile aza muta liboso aya ko jouer pa na bino? Mama Marlène jouaka? Ye de bato ebele bakendaka kuna ba jouaka. Oyo pe Belleville akipaka na ye makambo wana te pe Belleville akanga mutu te. Bato oyo baboya ko jouer na Sata Babylona pena basili kaka bato oyo bamida na ba ese bafinga bango. Dacosta ya raboya ka boya kipo batu na bino ya poto ba journaliste na poto Dacosta zo tourner pa na bino ba fingi moi ça Dacosta ti moi ça Dacosta kokite abomina libala siko wana peza ka famille libota ya solo vraiment nenge loba papa kuluta famille bota muntu ataza ki muta mayele so azaka pembe na sila bebaka nga yebe teke bapangi nga na yebi bapangi bien na yebi bapangi ya muta mayele kenda classe na yebi bapangi bien raisonnera bien. Mais comment bapangi koki koya na TV boye wa kotalisa biso ke Mama Étoile ye moko andima ki puis ayebaki pourquoi koya ko se justifier. Oui nga déjà lobi na lobaki yango
nalobaki ke mama étoile ayebaki bien azokende kojouer tant que yo informateur bapangi nde obengaki ye bapangi ayebaki ke bapangi aza wana mpona kosala mosala ya kobengaka bato mosala oyo bapangi azosala mama étoile ayebaki eloko asika ezalaki te parce que obongo mama étoile azalaka na mboka aka na android te makambo oyo tonto dako ayeki koloba mama étoile amonaki yango te ayebaki yango nyonso oyo bino boye nango wa eza nango na sens te biso famille libota toza famille oyo tose respectaka toza famille oyo toraisonnaka très bien noko gesho ajoue na filme na bino kuna biso toye awa kosatake na noko gesho o noko bapangi boni lokuta boye eloko eboma bino bozokoka donc bozokoka te kozonga na bato na bino kozongisa bato na bino na nzela bambwa na bino boluka bozongisa bango na nzela bolakisa bambwa na bino savoir vivre awa biso bambwa na biso tofongolaka bino tala situation ekomi boye esila azokoka te il faut bandeko nde baya kotourne batya ye poids ndenge batyaka belvi poids fait bo préparer bato bino bino bosa makambo briske ba journaliste na bino bo informer bango te yango ba osilika mama étoile soka ye ko se manifester ezaki par rapport à nini a tourner ne loko wana ba matisi belvi miniature ekeye ezonga mataka déjà même finge bakisami nde côté ya moni mal à l'aise soki bino bozaki na confiance à mama étoile bino boyebi ke mama étoile ye problème ekozala te pourquoi si la oproposaki mama étoile mbongo ya kotourne avant aya kotourne bomi pesele mbongo ndako okanga déjà place mbongo ya tournage ya samedi ya lobi boproposaki ye mpona nini soki bino bozalaki vraiment sire problème moko te koya retombe moko te koya boproposaki ye mpona nini eloko bosala eloko ya tembe bosala ngo te na kibino bosala ngo na kibino po eloko ozosala na kiyo osala ngo très bien osala ngo sans erreur osala ngo sans défaut o comprendre okosala ngo sans défaut noko bapangi classe nyonso oyo otangi oyo akofandisa bato oyo akotalisa bato ke mama étoile aza lokuta mama étoile aza boye vrai ou faux bino nde bobenga ye mama étoile te vrai soko eloko nini yo otalisa bato koya na conversation ya mama étoile par là boni bosala nini baartiste comédien nga na bengi bino bato oyo botika kojoue epa sila boye epa madame Belvi omoni eloko ndenge ezosala mo boye eza style kizengi ndeka sumbinye akoseli bapeti omoni eloko oyo bapangi aye kosala kobimisa mama étoile bapangi soki boyebaki valeur ya mama étoile ndenge bino bokontaktaki ye po aya kotourne na filme na bino bomonaki aza personnage mo très important na filme na bino akoporte un plus olingaki koya koexpose mama étoile te bolingaki bokalme mida bolingaki bokalme ese bolingaki bokalme ya gabi bolingaki bokalme tendresse dibinga bolingaki bokalme zuma bolingaki bokalme oyo nani komo na ye nani mura bolingaki bokalme bango non botika ofinga mama étoile biso nde tobengi ye sila ana bezwa bato bapangi yo oza informateur donc okokosala likambo yango bien te osala likambo yango na kiyo te yo mo oyebi ke likambo na osala retombe nango eza mabe yango wana omoni ko osala yango bien te noko bapangi parce que soko banda osala yango bien makambo nyonso elingi okweya te bango bazoya kosatake baofinga belvi bazosangisa na mama étoile entre temps mama étoile aojoue na filme na bino esuki mpo wana te ale yo ye kotalisa biso ye na bavoice soki bavoice na baconversation soki biso oyo tosala nini ya famille libota nini oyo ozokotisa ke famille libota nde babandi kosatake na mama étoile est-ce que biso famille libota so tobi tofongola dépôt ya minduki ke tobandi mpena ke totuta mpenza kobana no na nga CPI boye penza na ebisika manager en tout cas papa tu nini en anglais balbande ni nzambe na ngai english
Donc na yebi sika manager ngabi manager ndabo kanga matoi manager chelanga kuna na anglais lingolo bani manager kanga matoi pena auto déjà dépôt d'armée to fongoli yango penza parce que tozo fongola yango pourquoi parce que biso ba famille bota awa madame Belle-Fille azaka na ba journaliste monsieur Bapangi awa ba journaliste baza bato ba raisonnaka tout le monde a lobé la Belle-Vie aza analyste ti monsieur Bapangi tu me connais bien oza parmi bato ba monanga ne na bandi parcours nanga ya chronique et puis na embrasser monde à chronique na yoko kuto de choses à kana chronique oyebinga bien mon frère tu sais que nga naza analyste te na apena vrai journaliste donc oyebinga na olata non blé blanc mon vieux donc a Belle-Vie ana ba bunyulu awati Belle-Vie ana ba yaka awate ke o fimo bo wuti na ye fi de chambre nenga ya gola uta na fi de chambre atandaka na ba mbetu ale pour maman ka ye akwei akomi na kroni mama kroni mafinga madame Belle-Vie ana jara batu wana te poso to bandi ko calculer jemima ibele en dehors ya koya kolobela madame Belle-Vie biso tout jemima je crois ata ba 2 ans après yaye après nga donc jemima faut ça ba 2016 ba 2017 si je me trompe pas ou 2015 Jemima déjà journaliste de NBA que ayambara batu. Ngamoko n'en parlons même pas. Jerry Kobetos n'en parlons même pas. Pamela n'en parlons même pas. Sami Gramba a ça a présenté une émission na télé claire. OK? Donc ce que tu as wana sko bino bombi ngana tangi 5 ya biso. Obon sko bino. Boy otangi nanga 5 personnes. Pour ça na bandi otanga Zuma pour auta maman na théâtre. Na j'ai akobeta dame a embrassé maman chronique na kimukolo grâce à Jerry. Jerry oh. Omoni nga e amona oka posa ko omoni papa kuluta famille bota muko ezali. Kola kola mukauza suspension. Zuma asima micro. Zuma lelo akoma finga Belle-Vie. Toye tendresse dibinga ambrasa chronique na makasi de théâtre ya yebi. Vincent, yo zala na tendresse na relation ya théâtre. Ozala na relation ke bakomi film ya jouer na biloko na yo. Oyebaka ye ke chronique finga. Sko kuna bino bwana ba journaliste te. Yango na ngina loba par là. Bwana ba journaliste te bwana ba yaka ba chronique finga bato de ba no finga makasi. Mutu nini ya famille boto mona pena boye. Ba bimisi ye premier na mafinga na liste bata mafinga pour ba cheye. Nde ba chat Andres dibinga. Côté batu ba finga kaya ba mama. Ba zi pena boye. Tant ba o classer batu be première cabine Andres dibinga. Ya mama na yo, na émission na yo. Noko bapangi mukili mombe monango est-ce que Belle-Vie azana jara bato bongo biso to lali to lamuki nani yango afingi mama étoile et puis na communauté nini o ekoleka na communauté famille bota biso to na ba mama na biso ba soutenaka biso batalaka ba émission na biso balinga bêtise de et puis bureau Belle-Vie linga bêtise de to finga mama étoile pourquoi mama Marelle na o tourner pas moi na ndungele bato belé bato na mama étoile tunaka pe ndungele atunaka pa ada tunaka boye yo somona nani oyo déjà atelemi aya kolobela pozo tourner pas be vite aller ba ba tirer bapangi ba raison oyo yo repesa obi que yo kosi bato makasi yo zonga bapangi yo zonga yo moko mida matisa yo miniature na mamba priska mida na SD pa na mamba matisa miniature Vincent yo moko ba finga libala no awa boy kaka bato asila wana Vincent so na zongi lisusu tendresse dibinga aya kutu ko salelo campagne ya mabesir vérité en face wana sala kawana aya ko faire voir mokilike vérité en face wana parce que il y a des gens au bando quand songo za maramba solo nana bebi c'est leur conception wana tendresse dibinga. Donc Vincent yoko kote la baleza bakou makaste ozwa kilo obakisi la biso non bapangi non yoko kote la biso te olobake okota e ozwa kilo no pesa biso te midana ese ba sambwiso yo pas possible
so tozongi na makamba Karine Mokonzi oh yo obebana na Karine Mokonzi mida na ese ba matisa yo miniature yo moko na wana siko na ebite ozokotela bango par rapport à ne ba finga yo dans le passé ne tendance ya kolakisa mokili ke yo kosaka batu na vérité en face ou bien ndenge nini yo kokotela bango te yo kutuna makambo falo zala na yo penza ozoloba côté oza na musala ya makasi ya kosala parce que na ebande toyebisaki yo ndenge ozoluka obongisela sila na batu na ye na bandeko ne oyo babebana eske oprépare déjà bajournaliste na bino sila kuta tia bango bajournaliste tatia bango bafani yango na tuni eske opreparaki déjà bango totuna yo retombe yango yo ekwei obengi mama étoile bafingi mama étoile asiliki moyen tournage eza te lokola kanda wana, moi je comprends bien. Noko bapangi aye po na nini. Tournage yo bango balinga bakanga mama étoile wana ba mipesela ki mbongo wana. Mama étoile se présenter na kati tende kanda nyoso yango wana. Kanda nyoso yango wana parce que soki kie mama étoile akanga na matoi na mafinga nyonso baleza bakuku bafinga kiye mafinga nyonso bafinga e belle vie azali na humanisme te yande bafinga e belle vie pona ye parce que belle vie déjà finga mana ye mais ya semaine ondenga uti ko finga mabo finga mi po mama étoile ake ko tourner kuna et puis bino bosenga ki batu na bino permission te si la joie batu na ye ya mafinga bimisa bango liboso makasi na vie na ye aya kotalisa biso ye moko akokoka ko gérer bango te donc akokoka ko calmer bango te c'est pour cela yango wana bafinga ki mama étoile o comprendre noko bapangi yo ko ya nango bongo te ke famille bota nde basatake na mama étoile biso osatake na mama étoile te biso tolobi Monique ata batu nyonso balongwe e pa belvi bato batu na e pa belvi nde bino bolula kana ne bo envia wana ba pesi bino na sata Babylona bato wana bakopesa le meilleur bapesa na bel arte eza pourquoi e komele kieseni belvi za Poutine de l'écriture belvi za caméléon en écriture. Soki bino bokanisa ke ba film ya belle vie, on reconnaît que bande koné ba portaka 1+. Mais 1+ wana po bande koné ba porta ngwebi ma meilleur na miso batu parce que belle vie akomaka scénario na ye bien. Mama toi la jouer na film na bino wana. Ba remarque batu ba opesa mama toi la okota teza pourquoi. Tozwa théâtre oh mama toi le bazaiki azaiki azalaki otinda komone na Sylvie akene musala epa ya Serge abanda olia bana batu titre afimane pinga et jouer lo mama étoile la joie tableau na yena Marie-Jeanne azoya ko apprendre koko na ngai ndako wana to bomaka batu et jouer le expression faciale oyo mama étoile la banda opesa e bazo apprendre côté anotinda mwana musala. Et jouer wana yango mama étoile la pesa na SB soki na sata Babylone na bino soki bakuku so bakuku wana ata bozu o ne bozwa ki noko dako o ata ne bozwa ki noko gesho ayaki ko tourner akopesa ka le meilleur lokola na belarte sila soki ozo kanisa ke batu wana nde babongisaka ba film a belle vie nombre de vie o ekitoko boto betaka okanisa kaka euta akapa batu wana luvuno mikosi pamba o mikosi bino boana bozana ba matériel bino boana ba word boana banda kwa kitoko biso famille boto tokoki ko s'attaquer na nini te na mama étoile te yango mone bande na benga ba communicateur madame Belvi boza mayele mama étoile aza pour rien. Mama étoile ya ko chapua et pas madame Belvi biso tokoko finga yete tokoki kwa ko démarrer te et puis biso famille libota nani Vincent rectification nous famille libota on vient pas insulter les artistes comédiens na la TV dans la télé. OK monsieur, on n'incite pas
biso toyaka ko répondre si les insultes na bino o batu na bino oyo bazalaka nango. Vesa yelanga muta famille bota nini oyo afinga yo a blessé makasi lokwa bato ba pembe na sila. Pourquoi tu fais semblant? Pourquoi tu fais semblant? Oui, tu soutiens Sila, mais bateau baza pembe na Sila, yo no ba olelaka. Moi si non ba matisa e miniature. Et puis anani ba communicateur a Sila mi balé. Lelo en conception émission na yo wana e véritable phase. Soki mokilo ya ko yebango ke za scénario ya mamba lokuta c'est grâce à Tendance Dibinga. Guerre na mbo sana Tendance Dibinga. Maintenant quoi ko qualifier biso te biso ba famille bota ba journaliste famille bota toyaka ko répondre. Par exemple soki muta fingi Belleville lesbienne ngape na yena zo singa bi Sila za lesbienne. Soko banani ba finga liboso. Pourtant nazo ya recadrage nazo lo ba bien Belleville za lesbienne te Sila nda za lesbienne. Parce que yo bambi muninga libanga nga nazo libanga na zongi sele o lo banga na impoli. Yo muto bandenga ndo sa impoli. Messieurs, journalistes, nous sommes des communicateurs et des communicatrices. Rectification, messieurs. Rectification. Belleville a batama yele. Et puis, a des bateaux, bateaux défendre. Tout le monde est responsable. Biso, ba communicatrice, ça basa la bêtise. Le roi, ya bino basa la bêtise. Chez nous, et dans la classe, tout le monde se respecte. Ok? Et puis, biso to ana batute que oh bo ka soni au présentant on a mis so batute ba communicateur nini oyo lingo sakana bango Vincent. Eh monsieur fais gaffe. En tout cas fais gaffe. Non, rectification. Biso to fini maman étoile, on peut pas inciter maman étoile. Maman étoile a sa collègue à notre maman oh to ana ba respect mingi pour na Poutine de l'écriture. Biso to ko défendre maman étoile tina suka ato yeli biso vidéo que maman étoile aloba ke loko moko boy na tournage luvunu nini ala kisape boy ba famille bota nini ezola kisa ba conversation eza ya maman étoile et le côté parce que monde dessus évolué nyo se comme triquer ba triquer la biso makambo pasteur mukuna awa est-ce que nana ndima ke loko na eza montage vidéo ya pasteur mukuna nana kondima keza montage monde zo évolué ni nezo la kisa oh ok nini ba conversation neza ya maman étoile akako tene numéro mo ba combien étoile ba tie profil ya maman étoile actuel ni nezo la kisa keza maman étoile en tout cas noko ba pangi ba biloko na yo oyo ye nango ba conversation o luvunu nous famille Lubota on va soutenir maman étoile jusqu'à que Bellard et Monique Robin a ma étoile. Maintenant, tous d'accord na Madame Belleville. Surtout dans ces pays. Ok? On ne peut pas venir citer ma étoile. Dans ces pays, na bangone na zabo. Ceux qui na moni mutu monko à s'attaquer na ma étoile. Au moins, na pena na yelié. Ceux qui sa yaya na Jericho Betox. Na koyele na TV. Et ça bien quand ça na yele na TV na ko défendre ba valeur à ma étoile. Parce que Azam Moutou apporte quelque chose na Bellard Production. Azawana. Bisoto incité ma étoile te. Versa ozobanga midana et c'est le quoi ba la matière na bio alors nous so bêtise wana tie la biso ngo luvunu. Biso famille bota to fini ma étoile te. Batu na bino nde ba fini ma étoile en plein tournage. Bo benga ki ma étoile po bino bo humilier ye. Ba artiste comédien oh bozo que n'est pas si là. Papa boyebela. Au monde bazo sala, bazo benga bino. Après baluki ba utiliser makambo ba benga bino, ba ko utiliser ngo na faveur na bango. Si la za muta base. Mso eloko yemo ka créer ki on mame toi la ya. Et l'Obama après Vincent pa ya. Et l'Obama bazo ba vie na ba chaîne na bango. Pour lelo oyo, tout le monde youtubeur nyoso comment na ya bebisane réputation mutu mais ya zo ne vie. Azui na yevi na mbongo ekoti aller bien à fin du mois mais ebite que a baby si réputation mutu moko boy. C'est ça le problème en fait. Yango na bino batu bo kende boyebelela. Biso to peki si mutu akende te. Ngaka eloko na osenga bino batu bo kende ka malamu bo tourner na malamu. Mutu oyo na komi na ngana suka analyse. Mutu oyo akoya na likamuna ye sur pour a toucher vie artistique à Belleville. Nzamba bana bitike akuta anaye. Biso to wana problème na binote.
biso famille libota tokofinga soki nga na oloba boye naza moko ya famille libota na olobelela famille libota mobimba soki ke bozosala yango oui boza baartiste boza libre mais mokolo mutu akowuta na likambo mpo ye konuire carrière ya Belleville okomona ta nzela biro ya Belleville te okomona ta tournage ya Belleville te nzambe akokata likambo na yo tato d'une manière tato d'une autre parce que oyo bino bokoma oluka oyo tomoni yango eza problème makambo eza place mosusu bozwi yango ale bolati yango na famille libota Vincent famille libota nini yango olingi osakana nango famille libota nini olingi osakana nango biso tosatake na mama étoile te et puis biso tosimbaka baartiste comédien te Belleville aboya moi j'étais comme ça avec Belleville aloba na nga alobi soko olingi osoutenir nga sala promotion mosala na nga komeka kosimba bandeko na nga te alobaka bongo ntango aloba na bandeko natiaka na sila na kati sila esapekisa nani afinga Belleville te sila esapekisa nani yanga bikuna balukeli bino azolela bobenga ke na bafilme te bozoke kobenga bato oyo bakoki baimiliaka bisila soi-disant ale bozo retourner situation o versa za mukolo ko papa za mukolo wakopakola biso bêtise te soko kosatake na minda na ese bango nde babande na matière liboso ya kofinga mama étoile o abon attendeur sali ya bino yango wana bokamata kuna sata Babylona maga balobaka bozaka toujours au poste baposte ya bino bosala yango bien te sate kelem nakomi na na suka nasambele ya Belleville nzambe natiki Belleville na maboko na yo papa batela ye kengela ye Yesu Kristo tala bitumbo ndenge batelemisi babandi ko utiliser batu oyo bakenda bo bazo tournaka bandeko na ye papa kola Yesu toyebi te nani oyo azoluka kosimba vie artistique ya Belleville papa mupepe yame eningisa makasa mekata nzete te nzete eza Belleville eza Bellard production papa protéger Belleville na se ya maboko na yo papa kanga Belleville na maboko na yo bomba ye batela ye kengela ye parce que yo za mobateli malamu mokengeli malamu bitumba nyonso kouta na nord na sud na est ebeta mupepe leka meningisa ye te kwesa nzete oyo ye aza te o ezala euti na nzela ya bakolege na ye kolege oyo akoya na likambo mpo na konuire carrière ya Belleville ou kosimba vie ya Belleville papa soki amataka moto ekoma na destination te soki amataka mutuka papa mutuka ekoma na destination te kata likambo na ye tato d'une manière tato d'une autre Yesu Kristo babebisa réputation ya Belleville mais basimba vie ya Belleville te nzambe babebisa réputation ya Belleville mais basimba vie artistique ya Belleville te kolo Yesu protéger ye batela ye na kombo na Yesu amen bozwa yango wana